Ça n'a vu n'a bimana butu. Est-ce que ça qui facile? To idée ni likanisi nini oyo etinda ki opena ki okota siko banda osala vie ou peut-être ya kinduma tia ko luka mbongo na butu. Idée ni tinda nga sa ngona mone ki danseuse non zo mbongo na passe. Vie non zo quand même mbongo nga chaque jour ba nga ba otanga non sunga pe bande ko nga na vie nga wa butu. Mais nga ça la passage $20 kola la $50 ça peut me tana $40 $30 to la na biso. Chaque jour na côté ça mbongo so nzamba lingi o zo mbongo bien. So nzamba lingi te moi muke ka ndi nzamba pesa. Avant que nous sambel penza mezambe sumanga. To sambela muka mneso to sambela. Mutu to sambela. Ko pusanga ezaka mabe o mibali basalanga. Yo na ya nga na view. Yo sala mibali mabe te zaka bango ndi basala. Te mibali ka sondeti na botelier. O mona ka boye et compréhension nga na ina loro o na salité. Yo na kota nga na view. Mobali nanga zalelu wandoki. Ata kutu mwana moka banda mema ete siko nozwa tande ni na pusa pembeni tuso. Bon nga perde na za na bima na nga na vieux na kuta na nga na bambiska diwana ti. Bambiska te do mbalamo ya ozali na chance bande kono bayambi. Oui. Biso nano pona mutu abima na yo. Ezalaka ndenge nini? Osenga ka tarif ndenge nini? Bon, mutu nyonso tu ayaka na ndenge ni. Mutu musa goya bo na $10, musa pa goya na za $20. Bon, ça dépend kaka. Voilà, yo monde Tendance magazine Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci na mkolosi Alendele. Alendele, the King is back. Yo bon na Espoir de Kin. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, de partout vous nous suivez. Comme vous êtes toujours scotché sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous avons Jordan Panzu qui est en train de filmer et également qui réalise cette émission dans de très bonnes conditions. Nous pensons également à tous ces partenaires de cette émission, tous ceux qui ont toujours soutenu cette émission. Le sponsor officiel de cette émission, il y a Janice Tachongan Poutou, Bangamituri depuis Suisse-Irlande. Merci à Chancel Mbemba, merci à Francis Betefe Bonane Nicaragua, il y a Arlette de Mer Double, merci à l'impresario Claude Ndombasi. Infiniment merci à Maloris la Congolaise Malolo. Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires, merci. Merci Nabande Koutou, à Pesabiso et Belé. Il y a Odilom un peu exemple à suivre. Il y a Marachel Mosolongo. Merci Nata Boufat top modèle. Mon vieux Tugana Zouré Tanabossaniote. Bande Koboza et Belé au Bolanabiso. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes sur terrain. Question de découvrir ce qui se passe en plein ville de Kinshasa, en plein capitale de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous allons essayer un peu de vous proposer certaines réalités par rapport à la vie quotidienne des Kinois et des Kinoises. Comme on a toujours dit, il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de cette chambre. Chacun de nous a sa façon de voir les choses et chacun sait comment est-ce qu'il gagne sa vie. Comment est-ce que Moutasalaka, quels sont les mécanismes au Moutasalaka pour que a gagné Vinae, tout à réussir na Vinae. Depuis un certain temps, c'est vrai, on parle toujours de cette crise que traverse la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à une partie ou une couche de la population. Comme vous le savez, il y a le phénomène qui existe depuis Belirets, Namboka Nabiso, Oyo, Yakobi Manabutu, Tomusala, Yabandumba. Tobengango, moi, sans Wana, dans sens assez vulgaire. Bandekobasi, Oyo, Babimaka Nabutu. Tout y est bapé moi réalité. Tout le monde s'intéresse, moi, que tout y est bas, Musala Basalaka, et les Karaneng Nini. Pe Nini Oyo Bakutana Ranango, na moment Oyo Basalaka, Musala Oyo. Tozoko Tanakati, bon, on a ba image, bon, on a comment est-ce que Bandeko Oyo Bavivaka. Et Binoyon surtout, parce que nous sommes Congolais, nous sommes obligés de s'intéresser puis na Makamu Oyo et les Kaka, et na ba fin fond, tout et les Kaka.
na makambo nyonso lekaka toujours na kati ya mboka na biso awa. Merci na bandeko to bo soutenir biso encore une fois de plus. Merci mingi na mon vieux Eva Moiri na Autriche. Tokota na kati totala ba image toto mona réalité oyo ezo tokutana nango awa na Kinshasa. Ah tozana commune ya Kinshasa. Esika oto sala makambo oyo. Esika to meka ko faire découvrir bino bomona comment est-ce que bandeko basi oyo baganyaka vie na bango et puis bazo tangisa bana na bango bazo tangisa ba supporter pe ba famille na bango toujours na musala oyo ba sala musala ya kobima butu to musala to bingaka musala ya kindumba. Merci Jordan, si nous parlons le même langage surtout pusana to yeba ndenge nini makamango ezoleka nakati kuna. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le devoir nous appelle comme je vous avais annoncé que nous allons palper quelques réalités par rapport à la vie quotidienne puisque vous savez chacun de nous ou chacune a sa façon de voir les choses et puis vinde tozala boy mutuna mutazana ndenge a azula kambongo nae to mutuna mutazaka na gagne pain nae. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même vous faire découvrir une réalité aussi parce que toza awa na Kinshasa bien sûr mais à Kinde tozala boye na pusana bo moningane na za awa na solana ndikonanga moko ya mwasi ou peut-être beaucoup mona tout solana est quand même tout yeba réalité parce que depuis un certain temps tout yebi qui visa moi passi mais tout yeba quand même ndenge nini pe yé azo vivre ndenge nini azo palier tout azo ko sala pour que à vivre de comment c'est bonjour. Bonjour. Bonani. Comment on a Laetitia. Laetitia. Mais na monia oko na tatouage ya Kofi. Nazaki danseuse ya Kofi mais na bina nanga sauté na comme on sa vie nanga ya butu na kalanga mbongo. Mais Laetitia qui vient qui danseuse na vie oyo poni siko mais na mona apparemment vient qui danseuse ba to mbongo bazo bonga pe yo pe bien pena orchestre ya monene ya Kofi Olomide. Pourquoi pas otikala inoka kuna te? Atika kuna te pour makambo belé na préférer na ça na vieux yo na moni ça va non tant que ça bana non ça va tout bien. Et qui danser ces amants passe, bah foot à passe, ma bébé ça passe. Et on a préféré na sa vie. Alors Laetitia, mais quand on raconter sur moi histoire moquée pour longo na vie qui danseuse, au comme on a vu peut-être au bando Lukambongo. Puisque ah au Lukambongo ngozol ba Lukambongo on a ndenge nini parce que olobi au comment Lukambongo. Olobi Lukambongo on ngozol ba Lukambongo musala nini? Ça na vie na bimana butu. Manabutu. Alors, pour la colonne qui danseuse, au comme on a vu oyo. Est-ce que ça qui facile? To idée ni likanisi nini oyo et tinda ki opena ki okuta sko banda osala vie ou peut-être ya kinduma tu ya ko lukambongo na butu. Idée ni tinda nga sa ngona mone qui danseuse non zombo na passe. Vie non zo quand même mombongo nga chaque jour ba nga ba otanga non sunga pe bande ko nga na vie nga wa butu. Mais vie à butu ne tozo ba awa est-ce que ça la facile chaque jour aux orambongo tout d'abord pour aller pas dans solliciter tarif nous à la combien grâce à la passage $20 kola la $50 ça peut me donner $40 $30 to la biso. Mais ce que est-ce que chaque jour parce que depuis quand même Congo depuis un certain temps tous on a difficulté makasi est-ce que na musala oyo chaque jour au côté sakambongo chaque jour na côté sakambongo so nzamba lingi ozwa mbongo bien so nzamba lingi te moi muke kande nzamba pesa donc nous sambel penza mezambe sumanga ya to sambela mukamne so to sambela mutu to sambela par jour par exemple ko ozwa neti montant combien so go sangisi mbongo no yonso toujours na soki nzambe pena sali asungiyo okozwa mbongo combien oyo simba na maboko na yo na kozwa moi 100 000 so nzamba lingi moi 50 000 na zwango so ko 100 000 50 000 au ça la répartition ndenge otindeli bana yo moko bombi mususu ndambu to ezala kaka nyonso le na ope osali ambiance pour te biki bino pe ba danseuse bolonga via komela moi vie mon ambiance par jour na zwa na mbongo na tindeli bana mususu pe na tindeli ba famille nanga so nzamba lina zwa pe ba mbongo nanga bien ya on a préféré na ça nanga vie alors tu que c'est vrai au ça la vie na yo ozo gagner moi mbongo ndezala kaka moi quelque ba difficulté nini oyo kutana na ngona musala oyo tango ozo sala musala oyo est-ce que makambo nyonso ezala kaka na pete tokutana pe na moto mosusu soit compliqué pe mosusu bokomi koswana makambo ebelebele pasi nini oyo omona na kati ya mosala pasi ezebe tokutana moto mosusu compliqué moto mosusu amatelo likolo apesaka mbongo non eki averse te fa amenancer yo donc eza mwa pasi
moi na l'obésité donc pourquoi tu as na 4 on peut ba makambo on des alaka yo peut quand même quelque part si on tape sur jambon il faut satisfaire et bon né ni oser la tête peut-être à la satisfaire yo zo longolé mbala batu musu bazaka to satisfaire ye mais na suka la falu que le problème pas tu makelele mais mutu musu pas bien zali apeso pe mbongo na ye bo sali nyo soit bien ça va. Mais Laetitia, admettons que le lot de Komoro Mobali aye alingi abala yo. Est-ce que au kondima pe abala yo otika vi o? Non ndima ko non ndima ba bala ngal to luka libala ti partout to luka libala. Soit balinga na tiki vi on vandi calme na boti bana nga na boko libana nga. Vous en avez combien? Na ba mi bala ma passa. Donc la mère double. La mère double. Basi ba frère jumelle. En tout cas, on a ça tout petit peu beauté sika bayali mais les lots nous a boyé ceux qui mutu moko aye pe lisusu alobi bon Laetitia ngana ngina pesa yo fond de commerce musala nini oyo koki kosala à part musala oyo sala peut-être avec ndomba elo nini okoki kosala musala nini musala ezebe na kopoteka na ko sa ba faire musu na voyager na zoya pour bana bazaka bien bana batanga pour vie ezaka bana ndezo sala vie ezalaka pour na bana poso na bote na ngai te mena kuma pe na vie te metango boti mbala za ya malonga te ona kuma na vie pour laisser bana ngana sunga pe bandeko na ngai. Est-ce que mobali to papa bana ozora pe tenter au solana et pas sunga bana na charge ezalaka ya yo moko na zoara tanko tant solana ezalaka a Brazzaville ya pas sunga pe bana ne pe mona moi muke mona na nga pe koto na mbali pe koto sikoyo mama Laetitia ayo salam sala oyo ya kobima na butu lelo admettons que ba jumelle ba mapasa na biso ba lobi po mama biso petolongi to salam sala oyo salaka opesa ba conseil ni ondima ba salam sala to okoboye non ndima ba salam sala non ndima ba salam sala te po musala passe musala passe na nini parce que ilo yo zozo la nombong bon nsumba sala ngo pona bokola bango eza te ke bango bakola ndanga vio bango fo batanga bazata basambela mamboze belé. Est-ce que yo déjà au même moment on en dit là quand même le samba parce que moi ceux qui m'occupent sous ba préparer ti a occupé ko bunga pinze là obité abunga la bango nzela mais musala oyo est-ce que na quartier ba o ba ebelo na musala oyo ba se kakayote au vivre ndenge na quartier au moment ba tunso ba biki yo bima na butu oza mwasi ya mutu nyonso tu mutu toza na mbongo akoleka obima nayo na quartier vivre ndenge batu basekanga bazali ya kotonga bazali musubi balisepelani na sala yango bazali on ezanga te partout batu basekaka batu malamu bazaka na batu mabe mais tous on a ndé toza boye bandeko basi musubuza ebele na moni Laetitia ozape na ba camarade a obosala na cop moko oyo parce que mingi ba biso que non na musala oyo ya via butu ba camarade bazala raté et puis il paraît bolinga na raté bo bokila na ba maladie makambo réalité zebele na kati ezali ko mambo zebele to linga na raté ebele mambo zebele po muninga mota linga ya zwa raté muninga zwa ka donc biso to linga ka to zwa ka yango pesa mo end ena sansa mabeti na ndingi wana. Merci beaucoup. 17 comme il na suka tozo kutunga to kabana yo mais na besoin bato baza belé o baza na besoin et ça la bango peut passer comment on a que non mère double azana bana na ye mais azana ba difficulté okoki oza pe na message ya koyebisa bandeko oyo bazotala yo pe message ezakaka vie auto sala eza pona pasi ngana on préférer bandeko na miso ya basi basala ngote po ebele bazana ba compliquer bato yango to lingi vie oyo to sango pona pasi yango yo moni ke to sala vie oyo na sens wana. Merci beaucoup Laetitia. Donc na banzi que prochainement tolinga so to kutana yo to kutona ba condition ya bien ozwa mbongo ozala bien ba condition pe ezala malamu mais nde tozala boye Laetitia bandeko baza ebele o basala pe musala moko oyo na yo to mona mikolo ya mikie mais est-ce que vie oyo souvenir nini ya malamu ozana okozala nango na musala oyo salaka souvenir ezaka ya malamu pona na tanto tangisa bana bandeko na musu bakamana musu bafutela bandaku kana vie ya pasi o donc soza mailo sa makamba bien souvenir bien kana zala ngo yangwana souvenir ya mabe eza nini na musala oyo soko fandi peno kanisa bi eloko nenge komelanga en tout cas jamais na oki kobosa na yango souvenir nini ya mabe oyo ozanango na musala oyo souvenir eza ya mabe kapo ba mibala ngo babundisa biso
Monsieur Ezaraso préservatif et toboki bitumbe bandi maintenant c'est bandi souvenir ma beka na zango. Et après risque pour vivre tout ça tu risques la maladie. Mais est-ce que vous aurez pu tant aucun peu hôpital ça peut-être même sous examen va quand même état na sérologique ce qui nous autres biso bata aine ba concept ma test sida. Na banga ndeni tant on a vu que non c'est la préservatif. Naza l'aise ko bangelote. Si on a vu qu'un seul a ngoté na ko banga to ma maladie. Ah peut balbi phénomène au jana et est-ce que les autres bomela bino peut msala oté parce que tu dis que Congo ceux qui va le la maramone c'est ba au jana on a mis peut-être bino beaucoup mieux que marcher comme ko kita. Ils avons voté jamais ko za bon ba au jana baza au jana zani ka mo sandumba. Ponga pe na ko le kanza benga au jana. Eza na ngoté o eza so grave non. Au jana ezaka uza mutu ezaka kombo ba pesi yo au jana. Merci beaucoup to comme tout ici na biso mais Kofi Olomide a obeta tatouage ne beauté ata ko beta tatou ko baté que non mais v na sala pe msala koto ata moi aide ko zala te to yo mondo ki mana parce que Kofi asunga quand même ba tout peu moins belé tenga monde na kenda na ngate po ya lingani vio na sala te via ki ndumbo lingani danse po kuna so vani kuna fofanda kuna via biba maya lingani te on a boya na ngokende we simba te il fallait fanda na kuna Laetitia comme ça bati zo kambongo otindela bana na place ki obimana. Era mon bébé, moi n'ai pas ça. La vie privée dans la longue. Merci beaucoup. Au pays ça va tomber beauté. La pesca bande ko na mbote, ba camarade na mbote. Na ba na mbote so ba hotel na place bazali. Na pesi ba ba bisou. Na ndinga mabete nga na zananga. Laetitia yeyo na zakaka ka place na vana na hotel, waza posa na ngayo dukanga c'est tout. Merci beaucoup Laetitia, mesdames, messieurs, comme je vous ai dit que c'est une réalité que nous sommes en train de vivre d'ailleurs puisque nous sommes en plein centre-ville de Kinshasa, awa tous la capitale. Alors on a la capitale awa le mona dina le baki tozo solana bandeko. Bandeko baza ebele awa to solana bango. Ndeko moi si bonjour. Bonjour. Bonne année santé. Santé ça bien. Lembi wende. Na lembi na lipongi na mukika siko. C'est sûr que le comme ils aillent un peu dimanche au melaï moi trop fatigué. Oui, na melay pina fort. Est-ce que au melaï au le kanaté cop ça là on est ni ce que au tchedja kuiti makasi. Te avant la mela il faut dana za na mambongo na ngada na bombi. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que la vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croisement de la direction Cambiana venu par exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Lele, rien à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. Après na komela. Merci de comment si kombo nonani. Comment on a Tabita? Tabita. OK, merci. Obota. Na bota. Ah bana nga mibali. Moi sinon mon bali tolé. Naza bana nga mibali. Ah OK. Yo il faut que ça va pour ça l'équipe à football comme ça le bipeto to bi ça va jouer amener na mboka na biso. OK nan ko relater biso pour okoma na vie yo ibana ndenge nini o epusa yo emsusu obanda ça la vie yo ya ko bima na butu. Bon, eloko epusa nga ezaka mabe o mibali basala nga. Yo na ya na vie yo. Yo sala mibali mabe te zaka bango nde basala. Te mibali ka sonde tina botelier. O mona ka boye et compréhension nga na ye na eloko okuna salité. Yo na kota nga na vie yo. Mais est-ce que au bando zo pe tant au moni mso mobali ya komi kolonga komi kotika yo mso so la pe na ye o bulukata ko bongisa na place obimana no libanda au bando so la na bango mobali nanga zalelu wandoki
ata kutu mwana moka banda omema ete siko nozwa tande ni na poussa pembeni tout ça. Ça fait très mal, on n'a pas de choix. Alors, tout on a su pour obimal jour à liboso malibanda. Est-ce que ça là facile? Pour te il paraît que ce qu'on y a nous faut battre nous ba bleu, faut que tu en as tout le monde là qui sont dans des alaka capable le canaille. Est-ce que yo les alaka facile que oyemba la mort bandimi yo puis bando fana na ba bon ngapadi na za na bima na ngana vieux na kuta na ngana ba mbiska diwana ti dans biscaté donc balamon ya vous avez une chance bandeko no bayambi. Oui. Alors yebisa biso nano pona mutu abima na yo ezalaka ndenge nini osengaka tarif ndenge nini? Bon mutu nyonso tu ayaka na ndenge nini mutu musa koya bo na $10 musu pa koya na za $20 bon ça dépend kaka wana yo monde mutu otala soki osepeli ozwi ngai na kopesa tarif na nga tant na opesa yango yo ndo yebi ndenge nini osala na kopesa $20 ate na $10 musu pe na $5 tout fait nombre ma b 0. Mais ce qui a payé mon aïe au salana yo onyo so yalingi to yo mo opese souku que non il faut salana nga boy te au salana nga nyoso o yalingi te nde to yo kana ndenge pa o sala po nde to sala boy na monde butu nde to tambola o kuta na mutu musabi ana posa kana mila mabele na o musuzu babi tenga kandi na zana na posa ya lopele na o sko so kuta pena mutu ni sala ate ako compliqué o vi makasi o ka ebiso abi boyo kantan bokota kuna akomi longole lamba so boyo longole lamba yeba ka suka ko za maboko na ko kotisa posa ne bazale na ngwe koka yepe sko so zana mutamatata moi simba exact. Mais est-ce que pour ça la musala na tio bimana batu na journée moko ko bimana ti batu combien par exemple? Bon na journée mo so nzamba lingi na ko bimata na 10 000 bali so nzamba lingi so pe nzamba lingi na ete na ko za PM 3 pamba pe na koti na lali. Mais c'est quoi et l'autre tu as tout eba dans autres fatigue les alakaté même ce que maintenant c'est 10 000 balles peut-être une journée mon kobongo fatigue aux alaté et puis tant au salango po yozo ka sentiment tozo salango kaka yende peut-être ACP bon ngana au salango ka pona zwa mbongo et bon so okutena mobile o a commission na place o yo sepelaka o kangamana ye to yo sukane bon wana esuka ka eza masona sona chambre ndi to côté nayi so pa kena yo kutinga mapaye te keno yaka na peut-être comme ça toza na mbongo ti yaka na opele te ba mo ba ya na bango ça c'est peli na lelo tant lobi pa ya luka ka yo par jour combien au kotisa par jour so peut-être aujourd'hui mi banzamba sungi no lobia keno avant bo keno sambelaka mais mbongo combien koki kokotisa par jour aussi mbena maboko ba 50 000 ba 50 000 so pe journée nzamba pamboli emsu ba 70 000 matin t'habites à 70 000 na 70 000 tout ça ce qu'on est calculé ngo kabola 70 000 na osala nango nini combien au pesa pona bana combien yo otikala nango po yo pour bio za mta ambiance faut me la payer moi 2 bières moi 3 bières nezalaka na 70 000 ana d'abord na nos parents na pina ba famille nanga so na 70 000 zatika ki pona ki na ambiance te ila mbongo na ngai na bombi yango to souhaita ma biete lelo mwana ko bela to lelo ba ko bengo papa bino bela to mama bino bela so ki osko sala ba vi wana butu so bomba te o mo ateza mabe. Mais est-ce que nambongo nous aura peu osunga pe baboti no kanisa pe bango ke osunga soutenir bango parce que mingi la jeune fille mon nga msuzo ki pe kaka bana baboti okipa no vina bango oui ekipa bango apina ndi nazala aba
na kipapi na famille na nga ata na mbongo na tindaka ikindaka bana nga pe kipa bango kitoko bauti kutoye omoni bango te tomoni sikoyo neti na fin de l'année boye osala pe calcul obi kite na otinda ba mama pe moi loso moi nini est obligatoire dans le long de naza bona okendako na sai baleki na nga ba rentrée scolaire ya solo wana asoni ba uniforme ba cahier ba sac fona kende sko ba planting bona kendako. Ça se comprend qu'il quand même oso réfléchir ozo na souci ya bandeko siko mikolo pe mbongo ezo mona na te po mboka na biso mwa koko so mwa mbutu est-ce que côté na bino pe bozo sentir que mbongo ezate to bino bozo na bino kambo bon ndeti nga pa mambu wana o mboka ezabo nga pa na bien hotel nga pa na sambela to na obima na binzambe ate ya mukie na ozwa et puis na ozwa mais na tango kuta na bandeko mibali wana est-ce que oponaka pe catégorie que aza jeune aza mwana muke na zoyete oza mukolo to mutu nyonso to akoya yo ozokipe te azala tata azala nani yo ozwa na okambi oui nga na oluka mbongo quel que soit papa quel que soit jeune garçon o kaka ye na mbongo lisolo ya mbongo seke tokomeme na mambongo. Mais il paraît que na butu pe monde butu ils ont bantu bande comme ça kutana pe na mutu mso bato ba science bato ba kisi bato mso sentir avant mana face à la prière et face à la bouée. Est-ce que le Cameroun Dieu comme la paix? Bon mutu nyoza to passer na monde butu mabe la keka mais bato ba sens occulte wana nga pina so na kutana ngana bango ça so na njoto pena isala kana boya nanga. Et comme rappelle que au monde peut que mon toit peut na mbongo na mais au boy parce que nous autres au sentir que est intimité et boya penza. OK, merci. Ce que tourner toi boyé en dehors ya musala o ceux qui mutu moto mobile mobile bi bon ngana sepela ngana tabita na bala to fanda vikimia est-ce que banda obima libanda te pour problème de yo mais ça na déjà aux 3 4 5 10 000 bali bon tango koma na ndako parce que mobile azaka mutu ya moko au monte ko nyoko la paye et risquer peu ozonga na option na libanda parce que mais ça na déjà na viol t'es pas journaliste le sambo nga pesa la un jour pe na bala et le sambo nga pa ngwana izala pe un jour pe na bala pour la vie on de tout ça là pe boy to comment mon pe basia na biso mususu alanda ka vu matikali nango nga pinda na izala na bala vous avez une assurance qu'on demande les alliés qui au bas na obala ce qu'on a banana na yo to un jour est-ce que au CP la paix moi na no moka mobali abala moi si moko wabima na butu to moi na no moka moi si asala pe musala oyo sala ko moi na nga ya nga boti na moi monsti bana nga ya mibali na CP la na nga pe bon bo bandumba nyoso to oyo mona na nzela o bazaka bato mo babwaka te so mwana nga sepila lingana ndumba eza shwana okange te awa tokomi na kisasa phénomène ujana eye balobi ba ujana ba ye bino ba mazembe ba vita bokomi moi ya kotula est-ce que likamba ba ujana o ezotungisa bino te ça peut être tout par rapport à Baoudjana ba 14 15 ans on a dame ko comparer ngana bango te pour esimba te bango bazananu bino déjà bosali déjà bon ebité ndeka batu bazolo ba Baoudjana ngazanga ujana te ngazanga ipopo ngazanga ipopo na koza ujana te na ajina nga mama bana mibali mais surtout poto sukisa est-ce que avant bobima poto il paraît que pour moto abima bien faut na se droguer ça veut dire faut melana no diamba achilo mo akuti ya makasi pour permettre à sala musala ngo bien parce que ça musala ya pasi
te nga pa na bima na nga naturel na mela te na bima na nga naturel so na meli no avant na bima mo te na oke kuna na lukambo na nga bien te faut na naturel na mo na mutu na tozo ya pembe na nga. Alors ba difficulté ni no kutana na musala oyo tango zobima na butu nini oya mabe o mona peut-être monsieur déranger kayo biloko nini oyo ba mbiskat nini okutana nango ba difficulté nini. Bon na vie on a butu to ki ma mingi ka ba soda basala basoda balanda biso te papa bakanga bino kaka pamba to bango pe bazwa lisusu bazwa bino feli bakokanga biso babotoli biso mbo batiki biso. Merci beaucoup. Alors bandeko ba olanda yo lilobani no kiko lobana bango ceux qui peut-être ba to kosunga pe ba kiko zala ba kiko sala ndenge ni. Bon il va se gagner les abouis. Mouton a total la nengai. Nana nga mobola, nana nga na makokiti. Comme on a habita, la vanne na zone qui Kalembelembe 75. Oyo zana posa ngai aito kutana. Il va se gagner kayang mana. Merci beaucoup Tabita, merci Laetitia. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mesdames et messieurs, c'est une réalité. Je pense que Boumona chacun de nous a sa façon mais on se pose la question, est-ce que c'est vrai comme on a toujours dit, est-ce qu'il n'y a pas de sous-métier? Point d'interrogation. Mais je pense que comment est-ce que Abundaka pour que Azwa quelque chose. Vivons cette réalité dans la ville, province de Kinshasa, bien sûr. Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Selimbia Kador. Merci Namkolosi, Alendele. Alendele, the king is back. Yobongona Espoir de Kin. Pour s'abonner à